Les conseils du soir, bienvenue dans Père Petit TV. Bonsoir chez vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bote na batunyo so balinga biso. Lelo toza na recette ya makoso, tozolamba makoso. Liboso na nga naza na makoso, nga avant makoso natokisa yango. Naza na makoso na nga deja na uti otokisa. Et na na bepisi na nga, toza na makoso na épinard. Épinard tola mango a part au 5 sate et naza na makoso awa liboso na nga naza na ba épices na nga poivron ya vert ya jaune naza na litungulu na nga na kati céleri na ngai et puis naza na tomate na ngai ya mbuma et puis naza na tomate ya boîte nani kango na chakango na babol na frigo kane bomona et puis naza na solo basolo na biso batekela biso po ba congolais donc le tozolamba makoso tozolamba na épinard donc vous allez brancher. J'espère que beaucoup allez décider. Merci beaucoup. À part épices on a kisi bino to na mungwa toza na épice oyo eza liboso na ngai toza mpe na muscade na biso donc yango nde faire partie na kolamba na biso makoso. Merci beaucoup. Awa nde bozomona natie huile na biso na moto natie baépice na ngai deja na kati ya mafuta nde bozomona ezotoka sikoyo na kobalola biloko na biso na moto. nasokolaki makoso na tokisi mpo na osokola lisusu. Merci beaucoup. Epe tomate deja tomate na biso ya mbuma yango oyo eyenzanza yango tozozela yango elemba parce nga tomate na kaka na taka na babol na frigo donc eza na na glace tozozela elemba en attendant natia muscade na nga epi na épice na nga mosusu omoni ndenge matungulu bapoivron ezolemba na kati natie muscade na épice na biso oyo na kati ya sauce na biso po tobalola yango po esangana mpenza nde nsima tokoluka kotia mai mpe l'épice na biso mosusu tolanda. After kotia baépice na biso nyonso bomoni ndenge sauce na nga ekomi epi tomate na nga wana ya malili epasuki deja malili esili esangani na biloko nyonso sikoyo tozwa makoso na biso totia yango na kati. Merci. Ok, makoso na biso yango oyo toti kozwa yango mpo totia yango na kati ya sauce na biso tomoni sauce deja nyonso esangani elembi mpenza tozwa makoso totia yango na kati tolanda makoso na biso yango oyo na kati ya sauce na biso. Makoso na nga eza deja batokisa donc yango na kati ya sauce na biso. Awa sikoyo naosangisa makoso na nga na sauce na nga oyo mpe esangana nani apona koluka kotia mai naza sur makoso na nga esangani nde nsima na koluka kotia mai mpe mungwa
wana nazwi mbongwa na nga atia yango na biloko bala akotia mai na biso apres avoir kotia mungwa totie mai na biso nde bozomona nazo boya kofina pilipili yango nazobala boye ok yokona c'est comme la pilipili te donc tokofinika etoka nde to sikoyo toke po tosala épinard na biso. Merci beaucoup. Épinard na biso yango oyo tosokola yango tokata yango po tolamba yango na biso yango na biso yango oyo tokati déjà épinard yango oyo tosokoli tokati sikoyo totia mai ya moto po tosopela yango likolo. Épinard na biso tolamba yango oyo eza na bol eza ndembi na nika bana so ba ndembi na niki na tia na bol na tia na frigo. On a besoin de tomates na osala mobimba te na osala ndambo na linga penda tomates na épinard te na olamba yango kaka bongo naturel. Et puis toza na besoin ya pilipili na biso moko ya vert na poivron vert na solo na biso tokozala pe na besoin ya kibe ya onja tokotia yango na kati ya épinard na biso tolanda tokoti kotokisa mai na biso ya moto sikoyo tozosopa yango likolo ya épinard na biso mai na biso ya moto tosopi na épinard tona besoin épinard na biso egarde vert wana yango na boyo tokisa yango nasopeli yango mai ya moto likolo sikoyo totia huile na réchaud pour que tolamba épinard na biso. Ok, à côté ici makoso na biso ekomi ready tozolongola yango sikoyo na moto po totia biloko mosusu. Makoso na biso yango ekomi ready tolongola yango po totia biloko mosusu. Isi na biso yango oyo tolambela épinard na biso litongolo eza poivron vert tomate na kati ka ndambu pilipili ya vert na solo na biso epi toa na ndembi nese binonga ndembi na nika yango natia yango na babol natia yango na frigo. Ok, to continue kolanda totia mafuta na biso na moto. Maintenant tozwa baépice na biso pour que totia yango na kati ya mafuta. Awa totie poivron vert na litongolo na biso na kati ya moto mpona kotia épinard na biso. Awa totie baépice na biso oyo tolakisaki totie baépice na biso nyonso oyo tolakisaki totika yango etoka po elemba oke toya kotia na kotia pilipili na nga natie onja na kotia mungwa epi na nsima nde na koya kotia épinard. To continuer kolanda et puis je pense que bozala desi te. Totie piment na biso so natia onja mpona kotia épinard na biso. Awa tozwi épinard na biso
totia sikoyo na kati ya sauce na biso. Omoni épinard na nde eza vert. Na épinard na biso tobalola yango tosangisa. Épinard na biso yango oyo totie yango na sauce na biso oyo eza na kati. Tozosangisa yango po kesanga na épice na biso nyonso oyo eza na kati awa. Tokotika yango etoka moke apres nde nsima tozongela bino épinard na biso yango oyo ezokontinue kotoka. Totie mai te kaka na mai wana, j'aime comme ça elemba nano. Ok, épinard na biso yango oyo tomoni yango nde elembi. Ozoma mai mokie na otia ezala mpena mai ebele te ya mokie kaka epesa mwa supu. Merci. Totie mwa mai mokie na épinard na biso. Nafinikaka épinard te nafinikaka yango te de peur que echange couleur. Naza mpena na besoin garder ka vert oyo garder vert oyo yango nafiniki te. Donc totie mwa mai totika yango etoka moke nde nsima biloko na biso ekokoma rwede. Merci beaucoup. To continuer kolanda Père Petit TV. En attendant, vous s'abonner na Père Petit TV, vous s'abonner massivement. J'espère que vous avez décidé 2021 au bloc à bien écouter. Merci beaucoup. Tolamba elongo. Je vous remercie yango ezotoka. Donc on a vu ce comme ready. Tiko to tchana basani. Et merci na batino so balanda kibiso ekoliama tolia ona kwanga tolia ona makemba ekoliama pena fufu bao balinki fufu. Donc bon appétit na bino nyonso bao bolanda ki vidéo oyo. Bon s'abonner na Père Petit TV. J'espère que vous n'avez jamais déçu et bat oyo ba comprendre recette au te beaucoup mais la biso na se ba vidéo oyo to expliquer bino ndenge to banda ki na esika to komi to lingi bino mingi ki mieza na banda kuna bino nyonso. Bon appétit à vous. Voilà. Épinard na biso yango yo. Makoso na biso yango to bana lamba avant épinard na biso. Makoso na biso yango ebeli et tokolia yango na kwanga. Biloko na biso yango ebeli. Biloko na biso yango yo tokolia yango na kwanga yango yo. Tokende kobongisa mesa sikoyo. Bon appétit. Kwanga na biso ya moto.